Té. Si on lobby wana finga ba makolo poussière finga belle vie makolo poussière natanga communauté comment ça va bien ça Taylor ça va natanga communauté poli. Ya moi déjà. Non le belo moko au finga mama top au finga mama Milo au finga artiste surtout hier ça wana pour diminuer artiste. Ngash kuna na artiste bazala. Taylor wana as infirme. Taylor wana abotana roi David. Taylor wana obi na micho za ana poto na France bakenda otie na province bakanga na ndako mwana cage. Atambola raté. Roi David abisi o pona nino longola bilamba obuna bo mamundo te na yoko soni. Ebi andeza la première fois. Roi David peut bien ça va première été pour Roi David parce que na posta ya plein. Babomi mwinda. Tama babomi mwinda ka ndenge zalaka après Roi David a pelisa mwinda. Roi David a pelisa mwinda bu. Awa tout côté na bino basi terrassé. Onga benga banduta. Terrassé. Roi David à la moussier. Tant Roi David à la moussier absier au subi point o to se pelinga mai Roi David aboka na mesa na bango ka mayo ba teke na meleza bongo. Roi David c'est ce qui ngana subeli yo. Roi David a permettre que simba masuba nae anu ki sebwe masuba. Oui, bonjour Balandia Vision ITV na pesibino bambote belé bisika bozali na pesibino nyonso vraiment bambote na pesibino boss bambote belé bisika bozali babi mwana poto ya tongo na pesibino nyonso vraiment bambote ba onyoso balandanga ba onyoso basepelananga ba onyoso balinga maman la France na bino yeyo leti mama perpétue lonzoka na pesi pe su bambote belé bisika bozali papa JC Musongi na pesi vraiment bambote belé babi chef Edi lo mami yo pe ozangi te bambote na yo babi okonezaka moko na pesi vraiment bambote belé donc sumi Musongi mobala mwindu na pesi su bambote belé babi émission na biso lelo eza opesi mbwa azute mbwa suyo ya ona esa bino bo s'abonner bisika bozali weka pasi komi na rouge wana s'abonner okikika wana toza vraiment en direct na yo potolanda ba news ya bien oyo ezoleka na mboka na biso oyo ezoleka na ba artiste comédien na biso ya mboka oyo tozali vraiment bo s'abonner massivement na poto nyonso na pesi nyonso ba mbote belé na ibiki bino bozala pena ba news makasi ya koleka s'abonner massivement oloka mama la France lelo azana élément ya makasi oyo bino bolingaka makasi babi artiste azaka moko babi boka artiste boka aza mutu oyo ayebi ba news ebele ya ba artiste comédien ya ba artiste Angola ya ba artiste ya biso ana na Congo mais surtout bengisi na plateau c'est qui ya malamu esape ya makasi vraiment ezali toza na makambo ebele tozomituna mpona ba artiste biso nini ezoleka tiko toyoka ngo epa na ye moko na ete Montréal so kosunga biso tozala nazala en direct na éviter na ngai ekosala nga vraiment kitoko makasi vraiment bonjour artiste Boka. Bonjour maman la France. Vraiment artiste na sepe mingi vraiment komona yo boye malamu vraiment limbisa pe pona temps oyo tokangi yo tozio brisque kaka mais esenga yo nde oya vraiment lelo na plateau po eloko eleka na awa esenga yo nde motu oya kolamusela biso yango vraiment na éviter soki okolo badi pona ba fan na yo avant to na émission na biso ya na opeso merci ndengo benga kinga na pesa ki o promesse na kosi otro na kosi otro ngamo pa na yebi ki na kosi otro po émission fa to sala ngo kala ba 2 semaines 3 semaines c'est ça mais tande bandaki ko permettre te yango moni lelo na baki non il faut na ya to monana na lo barelo mona ba fan na ngai mingi bokende bokosa na TikTok bokende na Eli Salada Boka na TikTok nde bo mona makambo o mona kuna na sepeli still na ina ngoya sika batuto ba olandango mbe baeba ki boka mutu ayi nango na TikTok bon il faut que na TikTok kuna OK mona nazo sepela pana ba peine na bino tout ndenge bozo benga et ça langa bien mais to suki na 8e épisode te to suki na le mal dans le noir et suki na 8e épisode te moi stop moi que ezali donc je pense que mardi bozo soit 9e épisode ouais
eza ya koyinda kuna tozelaka ebelebele te bwakaka biso tolia na biso kaka bongo. Vraiment merci beaucoup bino moko bolanda artiste balobi elenge eloko ebanda kaka elenge eloko ezalaka na ebandeli nango bino bocomprendre ke makambo ezali makambo eza mpenza vraiment na ndenge ya kosakana te nayesa bino bosabone masimo tozala toujours en direct na bino mpo bozwa banews nyonso ya sika borate eloko te orate eloko te mpo soki orate eloko etali yo na miso nde eza boye vraiment toza na mama na likambo na biso boka eloko vraiment biso tobengelo vraiment na plateau tozo regrete mingi mpo na comportement par rapport ya baartiste comédien na biso ya kongo ya basi na ya mibali vraiment ekomopesa biso mpasi mingi nayebi te mpona nini bozaka bokotaka na barando bozaka na baproblème tout le temps nayebi te yo monano artiste yo milobela nano pourquoi kaka na kati ya monde na bino ezalaka na baproblème kaka pourquoi bon question na opposé eza na bavole ebele mbana ko répondre kaka na mokuse kaka na question wana mpona boye nakende milai mokili mobimba presque tofandi baproblème ezanga te même na famille tofandaka omona la France na leki na ye na mwana oncle na bango babomani baswani mpo likambo ezangi ntina presque bafandi makelele ezanga te wana eza nango normal même biso mpe na monde art eza nango normal baguerre d'esprit ezalaka nango normal même mpe na bandako baguerre d'esprit ezalaka nango normal voilà. Okay, merci beaucoup vraiment mais eloko ezopesa mpasi dans nalobi bongo pourquoi parce que nazomona on dirait sila azozala mpe bazofinga ye mingi bazobebisa réputation na ye mpe trop mingi na batournage ya gesu mais sila azalaka kaka toujours akobanda kofanda batongi ye bandi koloba mabe kaka toujours likolo na ye nayebi te eza pourquoi nangi nabongisana mwa placement boye gesu eno nasala tournage te abeta lisolo ya baartiste comédien oyo baye te na tournage Gesho aza mutu moko aza motema monene ayebi kofanda na bato nyonso tu bon nayebi te soki information ozwi wapi ke Gesho na tournage na ye Gesho asala babiloko wana vraiment nandimi te nga nafandaka na Gesho naliaka na Gesho nazalaka na Gesho so ye na tournage na ye bobeta masolo ya tournage na ye donc masolo ya bato misusu ya baartiste Gesho agera baartiste miso tu ndenge moko donc oyo lobi ya Gesho wana naza vraiment na information wana te quoi. Ok, c'est qu'on a tournage à Dacosta. Ah, ok. Parce que nous avons à Dacosta, on a lycée Mosangani pe ko. Na tournage à Dacosta, mingi ba nous je même na komba ya Silazaka ya mabe. Pourquoi? Coach, Dacosta coach. La personne bote si que vous allez. Bon. Je pense pas que coach Dacosta na mayele tout au hasard nango akoba na ko créer ba tournage pour ba lobelaka mams. Je pense pas. Que alors on a créé tournage mort boye il faut que tout boya balobela mams mabe non je pense pas pour nani au moins dans monde le mams azali sœur ya Dacosta mams a contribué trop la carrière ya Dacosta ya théâtre oui dans théâtre a contribué trop na ba groupe Simba wana tant bazala ki tout eza nini bato bazolatisa Dacosta charge wana mpona nini mpo ndenge bimaka ya liboso na tournage ya liboso oyo ebimaka wana tozongisa koni na zamba te na makambo oyo obima lisusu oyo ozolobela oyo obengelinga mambo wana esalami na kati ya tournage te il faut toyebisaka bato vraiment place au très bien comprendre. Batika koleta Dacosta ber moromo qui a créé un tournage naé pour salir même si pour loba mabe pour na même si je pense pas. Makamwane salami après tournage. Na tournage ba beti masolo tournage. Et sili. Ba ki tournage c'est là ba 18h. Bato ba ki tournage ba ki euro sala nini Davina Dada na film sou bazaki wana bazokende cinquantenaire jour corps amira yaki bazokende cinquantenaire alors
ba masa na biso ba oza TV ba benga ba petit mais baza ba petit na ngai ba Siloé ba petit na nga quoi na TV ba benga ba tout petit et osani bango pe fallait ba kende ko zwa ba interview ya matanga ndenge matanga ezoya ba préféré le quoi bango pe ba kende 50 ba préféré ba kota na mutuka ya Davina nde ba koti na mutuka ya Davina babandi ko kende nani décor pas zaki na kati ya mutuka ngo décor akiti akomi na super lemba décor akiti na ye allez ba continuer 50 na nzela ndenge masolo ebetama na mutuka ezobetama tout tinanga na fandi boye na ndenge na yebeli nga na kotela mutu te na ndenge na yebeli Davina na ndenge na yebeli Dada je pense pas que bakokaki ko beta lisolo ya mam standinga ya mabe po neto fanda wana to beta na peba masolo bela kutu boye bela kutu na ina tournage ne bela kutu ndeza ngo normal parce que via ba kombo bango bazana ngo ba kombo bango tanga ma chaque jour mais neto lobara na tanga kombo la France ya maman nga journaliste na tanga kombo no absence na yo carrément somme tayo betelo babani boka sa nini atonga kiyo tout à fait normal nde banjo beta masolo bango bandi ko beta na nde bazala ki wana moko na bango azo enregistrer bango enregistrer bango après wana tout amemi azali ba kunina bango pe yesa ale abimisi voice yango yoki makambu ya mam sindenge ezofingama te baebi ba tant on benga mam si beto comprendre que ça déjà mama ya ba cook si la bisal faut bien essayer la bisal parce que siko tant il y a memi message wana enregistrement wana amemi on bala mo e pas si non absolument quoi batu misusu bafingaka sila bafingaka Belleville bafingaka dinana bafingaka peshanga bazwa temps ya ofanda na bango boye tinga na faina na bisa ora batu wana bazwa nango lelo baza batu mo faut biso féliciter kala mamba théâtre salamate batu wana baye nango ba mama to mona na musique lelo na théâtre ye baza batu mo a féliciter po olongwa yo po mona sila boye ali pona nguba papa maman comment on a même comment on a Belleville boy comment on a tala comment on a Belleville boy comment on a peshanga boy comment on a dina na la douce boy papa maman ali pana nguba te ce que ça rendait nini wa tindela ba bureau maman et époque na bango ba grandeur on a batona bazana ngo lelo ça c'est normal ce que ba tinda ngo pa ba bureau nde siko nde ba osani ba bureau eza boya ba ko sa appeler on a bango mamisa yebité ba sali yango comprendre tous en akati boîte to yebi mambo ndenge sala mara donc ba longola ke d'accord ça sala ba tournage pour na mambo wana nde siko lelo e osala ke voice on bimi na lobaki na ndenga mabete koto pa zongi sina lobaki na ndenga mabete nani siko yo a publier voice wana selon Dada bango ba fiwa to bazaki na kati wana pona bango mutabimisi voice wana Siloé azali plus petit ya président Yesho pona bango ba kizena ni Siloé pas zaki na kati image te voice ko enregistrer sikoyo bango pona bango kasite balobe eza Siloé ale yango moni makambo kei ezonga tango bino boyebi ke eloko wana eza bongo te bosaka na ndenga mabete bosani te toloba na biso na ndenga mabete esili bosarranger et donc oui mpona nini nga nazwaki temps ya obenga Siloé nazwi temps obenga Siloé nazwi mpe temps mpo ya kuta na Siloé ayebisinga boka na ngai makambo elobami wana eza ya solo mutondo eloba na mutuka mais lokola biso tozalaki intéressé na te na makambo wana mais makambo toyoki na
na audio wana eza makamto bandolo ba na mutuka le baza ba conscient le bozo conscient bozo ki bozo finga muninga pe mutambo bo finga zape likolo na bino le bozo finga omoni na kolobelo moko c'est très important Davina apwa aza star na biso ya munene na mais na pese conseil ta ke yaya amema na babuzoba amema pe double na kati ya ba comédien amema na buzoba pona nini akoya pe ko dobane ça va normal même ça sert na ngai eleka nango normal ayebi moyen nini akutana na sert na ye mais ya ko dépasser balangage mpona nga na sepeli nango te quoi mais sikoyo ok problème te mpona Davina sikoyo pourquoi sikoyo mama top yena na sila a bloqué mama top na problème c'est mama top pas continue makambo non oyebi mama top bazaki na ba problème na mamis bayaki ba problème na mamis baranjaki na bango mama top pe azongi pe ko jouer na EP na SB pas mamis pas si là azongi ko jouer pas na SB normal bazala bango na bon terme le mal est comme ndengeni tangu dada azali mwana ya mama top aleki asali be mission dada kokai koloba oya kokai koloba après wana ba cook ba komi ko finga mama top ba cook ba komi koloba mabe pona mama top dada take mwana ndetse za ndetse yo ndo zabwe mwana asali makambo na ye na ndenge ne yo mama oyebite tangu yo ki obengi mwana opesi conseil ogangeli mwana abimisu libanda akesa su makambo wana afingisa nani mama omoni eloko na sepeli na mama top eza nini lelo nakosa yo te okofinga Belleville lelo ofingi sila lelo ofingi peshanga lelo ofingi dinana lelo bango bakotala te la France aza mutu na nga touti ne musika otika mais ora yo komi nango lelo bafan elongo mona eloko bomi vena biso Zakari babaswe Zakari bomi epo nini obebani na faire répondre te bafani bakomi kofinga yo ntango bafani bafinga yo yo osani okipe bafani te yo répondre fan bafani baza invisible bafani tomona bango boye te ozomona surtout yo fingi sikoyo bagolwa ke baza bazoba tala sikoyo sort no lelo est-ce que vous comprenez sikoyo na ka wana lokwa mama to baza artiste a comprendre que si la te a gérera bafani si la koloba lelo ça va bofinga te sentiment mutu ça na yango po si la yemo po akoko gérer bafani nete na pesa exemple moko nana ndimaki ke bafani bacook bakoki ko manquer papa Lombe respect nana ndimaki po mam sazali mwana nani ya papa Lombe auta kuna mais tangu makamombe bimaki bafani basalaka ni bademara papa Lombe parce que papa Lombe taki intellectuel alobake na finga bacook mwana na bango baza invisible voilà yango ngai naosenga na dada kimia naotinda tosenga pardon mais eyesala mabe poko mama top aza déjà mokolo mama top aza mokolo bakobana konéglige ye ntina baniveau kofinga ye ntina baniveau wana te basangisa ye na bana na ye bazofinga ye bongo ntina baniveau wana te po mama top aza moninga na bango te oui mama top azali mama oyo baicone ya mboka presque baartiste ebele ya basi bakuti mama top na mosala oyo mama top moto afungoleli bango nzela ndenge nde tolobaka ti mama soki bamama mosusu bakoma bajouer ezali bajouer baidole ya mama top mama top asala bafilme ya succès mama top asala bamamo ya danger nasololaki na Moura de la presse nasololaki mpe na le Ketchu
yango moni so otali entourage ya sila bafinga mama top te tala be mission na bango bafinga mama top te entourage ya sila bafinga mama top te bafinga nani ka dada bango moko bazo reconnaître que mama top aza grand sila a bloqué mama top na question na otuni wana sila a bloqué mama top pourquoi mama top ayaki kosala émission moko boye émission na selon ndenge na solaki na moura de la presse émission na mama top tonga sali bango basepeli nango te il fallait mama top apekisa aloba na TVT mams dada azali mwana na yo makambo wana nga nalingi na ngango te bwebwe wana nazoloba ndenge na sololaki na moura ali mama top atenir ba propos mona ko yoloba na TVT yango moni sila asepelaki te yango moni a bloqué mama top mais ke na boule ke bango ba finga ba epsinga ba osala ngoti to solo pensa so la libe mission ba tutu rien mais il peut s'il a pas dit qu'il peut dans le pays à moi bon si bon non ah oui si quoi prend mes voilà ce que basala ngoboy dada batuni est-ce que yo ba ko benga yo na SBO que jouer dada a manqué ba cook a réponse nezaki mabe azo pas okende so ba fanatique ba monique olokola olinga o diminuer chaîne na bango ba sa nini voilà wana za ngai pona mama top aza grand mama top ko vivre tika fanda ba abenga sila que même c'est changa na tournage mama top sango te banda le tilobi vous comprendre voilà mama top abenga belle vite que changa na filmer abenga ina na te abenga te bino mota bo comme film maman bo penser que place oyo na cha mama top na cha mama milo mama na minute oyo na kosa ote ezana 3 mama oyo bazo depuis babima bazo garder kaka ba mama na bango ezali mama milo yo kosa film na minute mama milo azate tala grandeur à 50 mama milo 50 kilo ya mboka oyo bino bo sanga mama milo lelo ba fini surtout ba yeba komika bwe mama milo ba mama milo baza ba grand baza ba icône bango te ba mama top et toi la esima na bango et toi il peut lelo ça va enga bo ma carrière ni na Angola ko nga kufa kuna na Angola heureusement yo zonga lelo mama étoile ça va vous comprenez 3 personnes atangeli yo wana ba bato ma sécurité na nini ozomon siko ngai pona mama top nazana ni commentaire mais la pesika ka leki nanga dans des conseils que atika ba sentiment wana mezana ngo normal pona nini lelo président Gesh alobailo mobwe alobailo mo nga lelo nde nazabe so benga na film na oti lelo ba réseaux sociaux makambo comme belé ce que za époque nanga na kosa makambo nanga na chaîne TikTok impart non ça makambo nanga na sana bwa kengo be ça impart lelo za sous-té que makambo ba bondela ba sara be za sous-té je comprends ndeko nanga moi si voilà. Ok, merci beaucoup vraiment artiste na ozolo ba vraiment toujours qui est vraiment dans les bons, on comprendre que vérité vraiment ndeti na relancer le mot ndeti na minutes yo yebaki place nazalaki ngalo to sala combien de émissions mais le temps to tali to fandi to lobi biso bits na biso zalaki nini biso zaki bits na biso bela à reconnaître kaka que pechanga azara na problème na été petuana Jimmy mutu asala mabe tangu lelo bela fandi à comprendre que yé na grande sœur na yé bazana problème té lelo pechanga yo na so jouer pas pendant l'ité pas bella pas belle vie a jouer combat na ngate yo yebi combat na ngaite siko lelo ko ngana bundeli ya ngwane salami
naza félicité. Naza félicité. Il y a un monde tolinga to bengi. Naza félicité. Ceux qui zo lekana. Mabe bon ceux tozo mona tolinga to bengi parce que tout le monde a rosa la liste na bango. Voilà. Donc olandela ka bango vraiment à 100% na ndemo père osakana te. Vraiment pe bazar bat moko pe fo ba batela ko pe malamu. Exact. Pour vraiment olandela ka bango. Olugrape osangisa bango donc olingaka bango vraiment mingi. Bat bandolo yo ba benga comme alo bakeo ngai na finga ka belle vie boy. Tandis que ceux qui na finga ka belle vie des mères yem ta simbi communication ni surtout ya belle vie. Ce qu'on a zarane ndenge nini. Na moment on a sala be mission wana na ozana des mères. Des mères azali journaliste. Yem tu azali chargé à presse ya belle vie. Ce qu'on a zarana e. Vous comprenez? Tant on sa comment na wana zarana e. Des mères à comprendre kanga avant. Ce qu'on lelo siko. Ozamon. Ndenge moko pe na kolinga komba ya na kolinga te da Costa azana problème, des choses na problème, Fendi azana problème, bango tout ba Serge wana tout bazana problème. Bon c'est aussi là na belle vie. Bango pe ba no yo kanate na éviter c'est ba bon. Bon, on aurait pu le moko, on yebi kinga akosati. Nga akosati nga lo ba vrai. Bango bazana ba problème personnellement pour ba voyager à avion moko ba kenda pa mamo livre ba sala mambutu ndenge moko eza ba fan nde ba tu ba créer polémique wana mbenga pona ngai ba demerer kana polémique wana et au sala bien mais de vite si la azana na besoin ko chuba belvi mbeli to belva na besoin ko chuba si la mbeli te mais tant là tant de polémique comme ça les ma déjà. Oh déjà donc ba fan na non hello place yango bo comprendre ngati si la otika fanité a manqué belle vie par otinda fanité a manqué sila boka yokana muke est-ce oyebi ke soki ozana bana ozokamba oyebi bana na onyonso oyebi dia ke oyo ndeza boye soki azambwa méchant soki na tinje le logo moko boye akosala ngo ben akobibimisa pe ke te na tinje te kosala ngo te même si na misa balinga c'est kosala ngo te mais kuna na sina fina ke déjà moni déjà na soki monika moindre ban sale logo moko yango na ne pe bango pe zo sale na kati le bango yo mo nje bango bazana bakando to ndire ba fan ne mutu ba okuta nzamo mutu njoka zake mama okuna lobina bana mama okuna pe lobina bana so bokutani boza mibali so bokutani boza basi so bokutani sibipete tindike lo là c'est le moko na bi ko ya maele to sala émission moko pédagogique bata nanda ku bazo balanda ba comprendre eloko ni na loba yo za na matete. Est-ce que si la il va faire une sur ma tête? Est-ce que si la identification va faire une sur ma tête? Si la identification va faire une bazan kingasan? Est-ce que si la il que sur la ba fanatique ça? Tu na zana bango mille. Tu kana bon ça na bon ça langage na ngaba. Poto bito tia ba fanatique ba oyo ki donc ba supporter na biso. Ba o biso to yebi na bango te mutamta oli ona ndenge na ye. Voilà. C'est autre chose. Ya on a zone na comme place one. Na comme zela, on a comme place one, na comme. Soko na lelo. Soko yo ki moura de la presse. Ba vivette. Ba leki na TV, ba chrétien mutu. C'est que si la zo courant nango. Mais soki bango ba leki na bango na TVT. Ba chrétien na bango mutu te. Ba poster ka eloko na bango. Ba fani na bango ba kumisi. Ba fani na bango ba bandi ko finga mesusu wana. Wana za nango problème te. Wana za nango problème te. Pona nini? Fani ba geraka ete, o gere fani ndenge nini? Fani rozala azana kingasani. Azana bani ezaka ndenge nini? Omoni ce qui biro à faire à l'école lobi makambu moko boy abolbate bon on appelle exemple moi typique oh ezana na toile lelo voice et salami pour ba musicien waze quoi na secrétaire waze quoi secrétaire waze quoi bi président yebisa ngai ke héritier za PD carrément na ba biso tout comprendre que na tindi ye moko waze quoi te siko admetto siko ngande na zabwe na minute na zabwe na fan na za fan na sudden play tu comprends siko yebisa na lobby ke
Le quoi va que lobby bongo nga peine à démarrer. Est-ce que c'est un peu à yebi nga za fine na? C'est un sentiment na ngati. Pona mutu nga na linga kati. Mais yo kaboka. Omoni nani sila. Occupé ko doser pe ba fan na ye. Oui? Oui, à quoi doser ba fan na parce qu'il fallait tout le monde a fallu à doser pe ba fan na ye pe pona Robin Mondi pe ba yoka ye pe. Asalango. Si comme pas nte sila pas ko sala ngo ke ne obno bo sa za bongo te za boy. Na ye to za même rata to za rabo to za rabo. Il faut ba fan pe bo sa niveau doser lo bo lo ba ezala te. E ko za pe na katika ya click na ye kaka wana. Na koza na 5 membres na ngai ba mela vision ba tambola na ngai kaka moko na kati ona ngapi na tuba ketunga azana ba fan na epe banda ba encourager bango ndeza boye ngana ko mibimisa te so na mibimisi e sala boye bino bolo ba boye bino bo sala boye baza pe na facilité ko sala ngo Siko yo kana absolu mai linga na pamba yo kasiko na linga ngai na linga sote ko lobela 2 personnes. Et puis magalo quoi 2 personnes on est ba kangi ba simbi théâtre na maboko lo kwa bango teno panza bango pe ozo bomba ezara boy yo fandi vous comprenez tant c'est mon socialité mams muto démarrer biso fort biso fort vous comprenez pour muto ça ba conseiller ezara bongo allez bango bato bazaka na kati muto quoi démarrer mam ça va to sanini to bomana vous comprenez blum soupe ça fait 12 vous comprenez blum soupe choqué pe mam si ezara ngande na zabu non li apa na vous comprenez parce que na fandi bonaye obetela ngali solo bon na quelques exemple ba mam si batinda batute ngapi batondo ba pe peshanga batinda kati ezara boy to fanda na yo boy yo mutu na ngati ngande na zabu oyebi kutu fondé fondé kutu fondé salinga boy fondé kutu ngana za problème fondé te ngana salela fondé boy opesa matière te opesa matière te parce que ngana yo ka passa na ya mutu na ngati pesa na zula mbongo azo nyonga boy c'est kazana passe parce que no linga mabe mo yele ote parce que tambo beta nga loko moya mutu oyo kaka zo salo mabe no sana mamba moko o se paniquer mbambo ko baniko ba oui kasi yango ndelo ngone to be salema kasi yango na ebisio yo na ebisio bui na ebisio bui bango mibale baza ba na bango vous comprenez ba yebi oyo ba welelaka oyo ngai eza ndenga butu eza ndenga moi eza ndenga misu mibale eza ndenga misu 4 nga na yebi yango te comprenez bango mo ba yebi le pourquoi soki eza ba guerre d'esprit na bango soki eza boran na bango soki sila na belle vie bazongi na même terme bazongi penza ndenge peshanga azongi na belle vie théâtre Congo kiti ngana ngam na lobi c'est qu'il faut bazaka na barande ngam na lobi il faut vivre na barande oui rando awera na jibe yango sala tala siko loko lekela nga siko ba warrior baza mystique pona nini peshanga fali fani ya leki ne peshanga parce que tunanga mamis nan fani nae nana ketchup nana ketchup ouais oui nana ketchup asutenaka sila bisalu mobali asutenaka nani peshanga siko ya voilà yango na ebisio bato na fa ba vivre bongo pour boraba comme ba bongo ba komi nango ba eko bongisa théâtre Congo yango na féliciter vous comprenez siko dinana na monnaie siko dinana na monnaie siko ko wata la douce na monnaie siko ko wata la douce na monnaie ko wata na kata bato wana yana ngo normal yana ngo te babilo mombo ya bomanela nzoto quoi c'est qui boka c'est qui passait de la fois ça là qui m'a béni ça qui béni na sila ba yokana pona nga erreur grave pour ba faire béni ma poussière c'est te yoka moi swana natanga kombonete moi swana oh loba natanga kombonete la sur la Taylor sur la natanga kombonete la Taylor on a ici là te
Fio lobby wana afinga ba makolo poussière afinga belle vie makolo poussière natanga communauté comment so ba bien so Taylor so ba natanga communauté zem poli ya moi déjà non le belo moko ofinga mama top ofinga mama Milo ofinga ba artiste surtout yeza wana pour diminuer ba artiste ngash kuna na poste ba artiste bazala Taylor wana az infirme Taylor wana abotana roi David Taylor wana obina micho za ana poto na France bakenda otie na province bakangena ndako mwana cage atambola raté pour fi wana za problématique ya ko zona ba nafinga ben infirmité boskizenga fi wana voilà fi wana na problème na yemo na lokolo olo zona soin ya problème na yo olo zona soin ya mobali na yo roi David et moi c'est pas ça ah nzambe na ngai olala wapi poto na ngai keswa fio omoni fio wana azandeni fio wana asuba na mbeto ah boka yo lala na ye ngai psa oko yokanga naza suna ba polémique te na bima ba polémique mais nazo psa ko histoire vrai mida comme ne mida la Taylor ngatanga kombonete itangi déjà natangi c'est bon yokani te natangi po naebisa yo sikoyo histoire na obeta eza vrai ezala boy roi David azaki mobali na ye roi David a vivre na ye roi David quand ndenge ezalaka yo tombe ke balala na mwasi roi David abimisi mbongo na ya futi chambre bakoma kuna na chambre be ye mwana mwasi wana mida azosenga boma mwinda po alongola bilamba roi David abisi oh pona nini olongola bilamba obuna boma mwinda otena oyoko soni ebi ande ezalaka première fois roi David pe abia ça va première été po roi David pe kana postaka ya plan babomi mwinda tama babomi mwinda ka ndenge ezalaka après roi David apelisa mwinda roi David apelisa mwinda bu awa tu côté na bino basi terrassé onga benga banduta terrassé roi David lekelié parce que le quoi déjà bozaki wana ku fait le roi David na motema ba yo koma 3 heures roi David dit ala mukabu roi David atana mbetu be masuba na katikati mwana te masube uti wapi roi David simba be roi David ya subité roi David a poussé boîte na be masuba roi David a la moussier yoga si solo li solo roi David a la moussier tant roi David a la moussier absier o subi point o to so pelinga mai roi David a boka na mesa na bango ka mayo ba teki na meleza bongo roi David c'est ce qui ngana subeli yo roi David a permettre que simba masuba na ye anu ki sebwe masuba. Allez, après un mois, je sais roi David kaza nzemi na ye. Yango moni roi David a sundola ina mwana. Parce que y a ba solution na ye ba problème na ye azwa kango ti ya finira ba artiste. Yem to tuni mama benga ye kala ye po mona. Ya benga Belleville makolo poussière. Comprends? Abenga Belleville makolo poussière parce que bo ye moko. Non, c'est quoi to lobani? C'est on to lobadi, c'est que si la mtatinde. À la vidéo, à la qui ça. On peut sans raison. Alex longi na ye. Ala qui ça. Otala ba bilo konete atira tala artiste oya zolo bela na miniati ton atira voix. Kasalinga te ba monde longi na ye. Elle a que longine. Akanga photo ya okata. Vraiment bande on a bino bozolanda bino bozoyoka. Akanga photo ya okata. Ba bia comme na poto. Aza siko na poto nini. Aza na poto nini. Te akanga ba photo ya okata pa aluka ba na présence. Te présence. Présence. Vraiment bande on a s'abonner massivement bino boka ne boka zo panza teki. Akanga photo okata. A vrai chéri akata ka likolo. Ah. O
ok vraiment mingi to banolobela mpona Belvi na Sila to compagne bango ke barando ezali boka na lokuta mabe malgré tout to compagne ke bango mbale barando ezali ata baotambola il faut kaka mwa ekenge ezala mpo rando ezali koseka eza bolingo te po kati ya mitema toyebi yango te toyebi kati ya mitema te po soki olandeli bien omona kaka ke biso mibale tosekaka biso mibale toza na biso bien oyo bafani nde baosala fan asalaka eloko oyo mokonzi na ye azotinda ye te ya solo te loba boye babiro ingénieur loba babiro basalaka oyo mokonzi azotinda mais ntango otya bafani napesi exemple moko bafani bana bana problème te po fani ayebake yo nayeba oza na problème c'est-à-dire elo mo ebimi wana bato biro bato babimisi yango voilà bureau plus fan te bureau plus fan te intosika bafani makasi mpe bureau nde moto abengaka bafani basala nini baya azo influence omoni ndenge azalaka bien azalaka boye kaka ye wana mpe koke bomo kutu ye kutu tala boye kutu ye kutu tala boye ezalaka nango kaka bongo barando ezalaka ata manike ntango azalaki nani oyo na semekini oyo baproblème nakisi njo baproblème ezalaki kaka boye bafani kaka bango mpe bana opousse kaka bango mpe bapoussaka vraiment merci beaucoup boka na oyo nyonso oyo tozosola awa tozokende vraiment mpe na chite émission na biso nayebi te boka mpona baartiste yokoloba nini mpo mingi naomona mpe basi nde moto bakokoti batouble mingi na makambo wana mibali naomona mingi baza boya mike bao baza nakobenga bao bakilelo jamais bango baza bayaya déjà basi bakoli deya na mosala bayebi de expérience ya mosala bakomi kotiaka na mo bainfluence ya baleki vraiment te nayebi te etaki boka okoloba nini mpona baartiste comédien na biso bon ngai elolo mwana olobelo moko ya bandeko na nga baartiste touti mosika na bino mpo mosala oyo ekoma lelo ndenge ekomi bato na bato bayakaka na mamu na bango lelo nde nandimaki ke théâtre ya Congo bandeko na biso ya basi bakoki kosimba théâtre ya Congo makasi boye tous les 4 Dina Nala Douce, Belvi, Sila, donc nandimaki ke bango bako simba théâtre nakoyo sepela na Belvi etake artiste nako sepela na Belvi mbe nakoma fan na Belvi te ngai naza ni Abakuk ni famille Bota ni eloko ndenge naloba bato bamona bazwana basansa mabe ni Pesha Love nazali ni mutu ya Dina Nala Douce soki bato balobi oh mbe yo ozalaka Pesha Love oui naza Pesha Love je comprends mais nakoki te koya nafinga mutu moko boye nasala mpo nasala plaisir pa peshanga to nafinga mutu moko nasala plaisir pa gesho nafinga mutu moko nasala plaisir epa dacosta naosala yango te seke biso tu toza baartiste kolobaki ngai artiste naza Abakuk oyo oza artiste azodimine ye moko omiyeba valeur na yo te nga Abakuk abengi nga nakokende na joue nalakisi tala na ngai famille Bote ebengi nga nakokende na joue nalakisi tala na ngai Dina Nala Douce abengi nga nakokende nalakisi tala na ngai mpo naza artiste nakoza stationner kasika moti bandeko na nga théâtre botika sentiment bosa sentiment yango emema bino mabe yango bosa succès ya ba 2 ans 2 ans kute bele bosa succès ba 6 mois banini na epsolo moko tala batu oyo bazalaka bajouer pas Sila bajouer pas Dinana bajouer pas Belvi ba o bazala naître au moins bango tisiko bazana succès eloko oyo balobaka nga aza Abakuk nga naza boye nga aza boye au moins tozalaka stationner place moko ce qui un mois Abakuk etourné film te yo monana te soki ozalaka famille Bota soki batourné film te yo monana te oza limité bandeko na baartiste tobetela bafi wana maboko basœur na biso bamama na biso bamemi mwa touche moi nakoso te basi wana bamemi touche yango basisi baproducteur
artiste les lois comprendre que ngamo repena ko yipe ko zo pe soin na ngamo ta artiste ozo mo yamba polité ba comme sur banga pe artiste et ça grâce ya basi wana 4 na sengi bino merci na mambosali na marambo théâtre. Ok, merci beaucoup artiste Nayebi Kebozalaki ebele pour na émission na biso ya lelo. Émission na biso ya kitoko mpona koluka koyeba bacomédien na biso bao balongolaka biso basusi balokimisaka ba AVC ezala mosika na biso. Vraiment merci na bino nyonso oyo bozalaki branché vraiment tala ndeti photo Etiana Musongi na biso pe merci bon moi ndeti photo Montréal genre pensa bien lelo batu baobetela mamis maboko batretaka ngana ba façon nyonso tout outi mosika na mamis en Angola na mams totambola na mams na otambuse na Angola atambola keteka ba CD lelo bokomo ya bomo zo mams ya bino babisa to souffrir na mams ku to lobaka susu te bomo ekosela to ba makambu. Oui, merci beaucoup, merci vraiment. Merci bah tous les comédiennes peignons on appelle sinon son merci pe bambo tebele na sengi kimia ezala kimeza na mboka na biso po kopango et continuer au Kenya bien so ba rendre pe le kebele to bo pe cop to baye pe ba on pe ba lekisi to la na biso ta mindeli bande ona ngai to bo musala po libanda yeta la biso partout bazota la biso c'est qui ba conflit pe mingi eza mabe pour ça ba conflit le ki ko bomane yaka tant ko bomane zo kota ezo boma déjà carrière na bino tant déjà o azama kasa kufi muta ko remplacer place na zate donc cop wana kufi po na biso pe ba o to se ka pe to kufi kaka bo donc conseil pe o to banako je pas na to rater ngo vraiment eza mabe vraiment to bon samusala to longola ba rando wana eza po na biso bana nzambe te vraiment eza po na biso pe ba congolais te vraiment biso nyonso tozalaka toujours branché awa na Vision TV po yango nde erataka te ba news mpona bino ba artiste bolandaka yango mingi mama la France soki aye bolandaka mingi mpona ba artiste comédien ba artiste musicien bolandaka biso mingi na kati ya Vision TV yango nde motesalaka mwa bien talaka ndenge Isabelle Musongi nde alandaka Etiana Musongi nde alandaka bino mpe bozala branché toujours bolandaka émission na biso na ndenge ya bien vraiment napesi merci beaucoup na Mama Tina Wakom pour azalaki branché asabonaki massivement pour na ba conseil na epe ya continuer kopesa nga pour na musala na biso oyo pour ekuba pe pour ekene liboso na bosanité papa JC Musongi na peso pe biso merci beaucoup papa pour na ba encouragement nyonso ozo encourager bana na pour pousser bango toujours ba kende liboso vraiment chef Edi na bosani yote Maman Perpétue na bosani pe yo pe lisusu te merci beaucoup maman na walingaka musale mata so musale mati et ça nga kitoko makasi esala bien talaka Maman Perpétue lonzo katozo lela babi chef azaka moko to lela vraiment donc Musongi na bosani yote na bakisolo vraiment ba merci belé babi pona koma awa pona zo moto pona tambola dosimi Musongi pe alongola ki moi transport na poche abamaki pe maman la France pour ba pona kosala émission na ye vraiment ngana komi na suka ya musala na ngana tikeli bino artiste boka pona koluka kokutana susu na ba fan na ye pona koluka koboka mama bio na ye. OK artiste na tikeli ça ya nayebi ke bozaki ebele ya olanda ngai natindi su bino bokende na TikTok bobeta kaka Eli Salada Boka bomona wana bomona de ya photo na tia wana na esi bino mardi boolanda 9e partie ya Le Mal dans le Noir nakopesa mbote na ngai na Alia Kintsona mama ya bana ebele mama Alia Kintsona na ye moko boss Kintsona so na tali na esko Paris na ye Paris na mpona ozonga à Londres na ye esko na Paris donc na otala Paris nazomona Gibson Baluti yaya kati ya Gibson Baluti na bwaki boye nzambe ya Paris wana Junior
Junior Baluti coach bageta ya kati Junior Baluti na yeboye na kana Paris wana na yo mona susu Shela Baluti na bibi na zongi Londres tant na zongi Londres na yo mona Adeline Mbunga na esko Suisse na fana na mke na Suisse wana na ye wana na zo mona Ige Mbonzo le V Ige Mbonzo tali mupanzi na ina moni mama Beatrice Diamba la Switzerland mama ya bane belé mama ya bopoto na ye wana na qu'est-ce qu'on Autriche Mireille Kawenda mama na Majo mama na Gloire mama na Joséphine mama na Dorcas Kanga tena mona Dorcas Kanga na mwasi kitoko mwasa ya pembe babili bale les gars kitoko wana malgré tout na kin na santa kiango kaka na esko kin tena na kin na fandi na kin wana esko zo mona siko ingénieur Kiro Baluti ya kati zalaka wana na moni Francis Beya Jonathan Likolo Maldini Mayanga na esiko États-Unis et fils central na moni wana les États-Unis et fils central Nathalie le grand mouscador Willy Likai suka na veneme zoya suka na bore zoya na kombo ya Willy Likai tant na zongi lisusu skini lisusu na yo mona Sandrine Salada na yo mona sous merveille Salada na bua kamisu pasteur Papi Jean Papi Ngombe père spirituel Jean Papi Ngombe papa mabolongo toujours na se pona mwana malgré tout batak ezoya bino bozara wana na talibo na moni bazendie bendie mikolo ka boye likolo nzambe na se bendie tous les yuma na poche. Donc sécurité bosala rapport na ngai to na koti mombele wana suka na ina fandi sasko makambu fondation Pambi Nelson babi fondation Pambi Nelson de makambu balobi to s'adhérer ebele na fondation Pambi Nelson parce que ba initiative a bien exactement na fondation Pambi Nelson maman Marie Pambi Nelson azo sala ba initiative ebele to s'adhérer kuna na fondation Pambi Nelson pour makambu ya bien oyebi kotanga te oyebi kokomate mobala sundola ona bana okufela mobali boya kokota na fondation makambu eza ebele na pesi papa Charles vice-président ya fondation Nelson Pambi na pesi mbote cordon Théo mami Chongongo na pesi yo mbote kitokos